Just Mr. Abidal Music. Congo, Suisse, TV. Tozongo wapi, chaîne boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Bel et bien, cher internaute, mbote bisika bozali. La pesibino bongo na lingala. Et bongo siko na français kanea lobaka. Bonjour, 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 bonjour. Bongo siko na English kanea lobaka. Hello, 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 hello. Et comme ici, place on a baka benga papa, benga maman, benga bandeko. Place on a moi trouble quoi connexion qui m'a été moté en aussi na chinois. Hancha hai. Et on les a qui chinois na ngai na ndenga tanzambe. Bel et bien cher internaute na cas d'actualité, bo s'abonner massivement na chaîne Abino Congo Suisse Télévision. Et pour vous engarder l'actualité à Sika. Et bongo siko to ça awana. Marché ya bandal les poto tout na bandeko évolution ya marché mais shanding baso somba ne ba chez varié et ndeng baso ko évoluer na kati ya marché to ko tambola bona ba marché ebele mais lozona na kati ya marché ya bandal sikin to za wana to so tout na bandeko to tout na ba maman ndenge évolution so kende et puis to so mona baso panza batu biloko donc wapi to ko développer to ko solona bino. Donc tout le monde a panza baba mazote quand on a panza bango te est-ce que ça bien tout ça m'a bé na cadre toujours actualité ingénieur Abidal mapoko banque ya balobi to pousse en rato son bande quoi bien ingénieur Abidal à pourquoi et bon moni tout ça a bandeli to progresser to retourner ba maman pourquoi zo panza biloko et to tourner bandeko bonjour papa. Bonjour papa nangai to moni yo a aux échangeurs toza bongo na kati ya marché ya Sikin et tozo tuna par rapport à évolution ya marché ndenge zali mais on a to profiter pe to yeba to ndenge zalaki to ya onde bo sombela dollar ndenge zalaki et kiti to e mati et toza ezako kene ndenge nini to e kitite to eza romata to e kitite to eza romata tozaki na 16400 mais awa toza na 16500 oto che o ezali toya to d'achat so muto ayeko luka mais to eza na 16500 côté to soma eza ba 16700 cela veut dire to emati sikoyo ndenge to emati bongo auparavant to ezaki na combien tozaki na 16900 hein tozaki na 90 awa déjà 16500 donc et varié makasi et varié nde makasi ya makasi et bongo na bandeko basolanda biso partout pona bandeko bolanda biso bakonza mboka oloni ko bisa bakonza mboka bakonzi ya mboka bazwa maîtrise ya kozongisa makambo na ndenge ezalaki vraiment kao ezali ya makasi. OK papa na ngai na bité soza na OP ya koloba papa ya to ndenge et varié oui pona ngai to eza vraiment ko mata pe la réseau circuler ti c'est que batika bavanti ba osala babongisa na malembe epe tozolela cop la réseau kota te cop kilo mamuti zo simbati bache show kitundu bazo show kitundu. OK papa na ngai siko tu parlons un peu de Jontini Ngobila tout mon gouverneur azo panza batu et toyebite quant à vous et ça bien ko panza ba maman nde baso te kabilo na bango nde yo poche mesa na yo boye ba yeba panzi yo na yebite par rapport à wana expression na yo exani bon eza nango malamu wana basala ka ndenge nini avoyo panza mutu même na poto toyoka kape to mona kape to yebi avoyo panza bato bazana balabala lukela bato pe esika quelque part que no awa wande esika na bino nde biso pe to kolongo oyeka brisque ka boina ba pasi na banini biso a petit peuple tozo souffrir bango bila bango baza bien po bana na bango balala kanzala te siko soki obengani biso awa na balabala to kosuka wapi to moni baso panza papa na bité sosa orlo baso panza vraiment ba biloko ngobila lukela biso solution ba lukela ba cha biso so ba lukela ba cha biso wana to se biso eka bo panzi mosali mabe. OK merci bel et bien ingénieur Abidal to so tambola toujours na cadre actualité to tout na ba maman pourquoi baso panza bango et peut-être tout na évolution ya ba achat ndenge so kende ndenge mboka etambola veut dire to buka na te ingénieur Abidal so rapena ba maman
Ma papa Gentini azo panza bino eza kitoko. Ya ta yo moko place nanga musala ba ya opanzanga na osepela nango na boya ngo kutu makasi yebisa papa soki papa Gentini wana atika biso to vanda to teka nanu te sikoyo ya panza biso to kende wapi to préparer ba rentrée scolaire bana kutu ba somba te sikoyo panza biso to ke wapi sikoyo na yebite ndenge botekaka biloko bona ndenge bosombelaka puis o bozo sombela ozozola malamu na puis bozo tekela mama toto teka kutu na pasi puis to sombele ki cher to teka na pasi po client ya somba de tikadeno o yebise 3000 azo so 1500 c'est loko yo somba ona 2000 francs o luka o zota 500 do so zwa 5500 sikoyo après ton 1500 pa Gentini ya panzia so pa Gentini ya ko panza to teka te po soka ba meko ikota kana baba panza ba client ba kima ko mona ta mutu te tila ndenge ozonga na ndako ata 10000 oyo bana moye ba lia ezate. Ok, bien, merci maman. Bonne chance, bonne journée. Bonjour papa. Bonjour. Par rapport Nenge, gouverneur Ngobila et Azo Panzabatu, et conseil Nino Koloba par rapport à Makambo et Salima. Bon, par rapport, ça t'allait bien. Banda yaï. Hein? Ça t'allait bien. Batuna, banambo, on est en Liban, bidon na yambo, zana bidon. Tu vois? Donc ça t'allait bien. Batuna, banyo comment? Donc, un an d'abord, Batou, débrouiller la façon dont on a la ce que est-ce qu'il y a vraiment dans des emplois d'abord? Il n'y a rien, tu vois. Donc, tant on pense, il faut penser avec un bit. Au tenir le mot quelque part, ensuite, ça va tout bon. Toi, tu viens là, tu détruis tout. Et après, aux hommes montés, toi, il y a chômage, aux autres qui toi, tu es chômage. Et là, on est au Kobisana, président Félix Tshisekedi, et par rapport à Art Fête, il y a gouverneur Ngobila, conseil au Koloba, et là, on est au Kosenga na Mokonzamboka. Bon, il aura prodigué. Bassa là, tant Bassa avec vision, non avec sentiment. Parce que ça détruit. La population congolaise, la population d'abord, on est pauvre. Et toi tu viens là, tu détruis tout là. Et après, qu'est-ce que tu donnes hein, tu vois, on fait pas les choses d'abord non pour faire. On fait d'abord par une sorte de vision, bien sûr, un but. On appelle maman ça Moussa Naïm Soukoli à passe, maman ça passe mais bapandi. Mais bapandi. Et après, tu donnes lui quoi? Que bel et bien, c'est votre humble serviteur Stromae pour le vipère de la presse. Dans le cadre d'actualité, toujours dans le cadre d'idéologie, Bozomona, tout ça, vraiment dans le cadre de Wendy, tout solo là. Au revoir papa, bonne journée. Bonjour papa. Bonjour vraiment papa, bonjour. Bonjour papa. Ça passe comment? Non, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Ok. Papa, tout le monde ozoteka banini? Nateka bambisi. Na makayabu na bakambanyoka. Bon, avant tout compte à place peut-être aux gens fan de la papa makayabu na yo ozote kango combien ozosomango na prix nini? Ozote kango na prix nini? Est-ce bénéfice ozo la toté? Bénéfice ezapo tozosoma mususu mupiko moko na 15000 mususu 70 pièces na 15000 mususu 80 pièces na 15000 francs. Donc tozomi débrier kaka tala kaka ndenge Kongo ndenge komi kaka boye misale ezate. Donc, ndé toujours mis débrier na bisoté que tous à la kaka que moi 10 francs 20 francs ndenge toujours saraboy. Ok papa siko par rapport au gouverneur Gentini Ngobila ndenge azo panzabino. Tout le monde a côté marché mais tout le monde a pas koleka ba ko panzabino ozaki mo liboso boy ba zonso somo sima. Ole non seulement ba zonso sima mais ba panzi biloko et ça qui toko to malam. Bon, pour na ordre gouverneur azotinda pour nanga nazo moneti bazotia eloko nyonso na ordre po biso ba congolais tozalaka bato a désordre po bazoya kotia ordre bazotia biso bien tozalaka koteka bien mais tozo comprendre nani gouverneur mabe donc ko penser biloko izaka motema mabe ya ba policier ye gouverneur ayebisaka nani ba policier teke soki bolingo bokende kotia ordre na wenze il fallait
boyebisaka bato bopanzaka biloko te omona bayeba panzi biloko bebi na bitem susu difficulté ezali bongo vraiment eloni kosenga siko na mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshilombo le président le plus célèbre mokonzi ya mboka eloni kosenga pona gouverneur na biso Gentini Ngobila to na ba policier wana ordre ni bakopesa bango po bapanzaka te. Bon ngai nazwali kotina message et pas nan président pona teke lisu na ye elala te averifiaka makambo oyo nyonso po bato yango baza na mentalité ka ya kabila nano esili bango te ye akotinda nani ordre moko ya malamu mais siko ndenge bato baza na makanisi ya kala ya kabila po babandaka kopanza na bato babanda kobebisaka biloko ya bato wana ye abenda bango matoi batika makambo wana donc même jeu esalaka yango ezongi. Les mêmes jeux wana bazozonga nango po bazolinga kokotasa nani Félix bamemisake mabaku epa bato pamba batikaka makanisi ya bango ya kabila wana matoi makasi wana ya konyokolaka baso toza na taille ya konyokola motu te. Ok, merci. Bonne journée, papa. Makambo kitoko pona yo. Te monani vraiment. To progresser tout na bande comme ça. Mona pasi, tozo mona pasi. Bakonzi batale likambo ya biloko yo tozo teka ba fufu ba masango saki 120. Sikoyo bénéfice nyonso to ekei kaka na saki ya masango. Tokozwa ndenge nini? Siko ndenge bozo soma bénéfice zo za te maman. Bénéfice zo za te 120. Soko ozwi bénéfice ya 5000 est-ce que eza bénéfice? Eza bénéfice te? Tokolia nini? Maman na ngai ndenge baso panza bato bozo mona kitoko maman. Maman lobi nini? Maman te sola. Ba pisi maman zo teka combien? Ba pisi maman zo teka combien? Vous comprendre maman ba pisi yo ozo so mango combien? Ozo teka pe combien en ce bénéfice ozo la toté maman? Magamba bénéfice ezate batungule koma 5000 ozo bénéfice à combien matungu toteka 100 francs mais filet moko 5000 mais amaka gagné maman zo seka maka gagné eloni ko senga na mokonzi mboka senga mokonzi mboka ata na dollar wana nanu ata lango to ezelevé na biloko eza importé wana ata la nanu ngo po ekomo lekisa trop c'est trop comme lekisa na ba taxe leki ba taxe leki to somba biloko bénéfice ezate mais to futa ba taxe poto kende wapi siko to somona pe poto kende wapi mais to somona pe kuna gouverneur aso panzaka ba apanza ne kaka esika kolemba suki atiki po biso to kozonga kaka ezaka ka panza atie mukongo to zongi. Okay mama zani ya panzi atie mukongo zani ni to zongi ezate solution ezate apanzi abatie mukongo to zongi po solution ezate tozo nyoka. Ok, bel et bien, tous en avons maman, ambiance vraiment. Maman balobi soki mokonzi gouverneur ko panza na yo. Jo ko lemba otiki do. So yo pesi mukongo bazongi do. Elo balobaka. Ya wera pesi mukongo badongi. Aduna bango bawangani. Donc je so pesi mukongo basali. Oye we pardon. Merci beaucoup, au revoir maman. Il y a pas si circulation bon exact. Circulation bongo ezate ndenge bozo sombela na ndenge bo tekelela est-ce que bénéfice ozo la toté bénéfice tozo te biloko eteka ma bien te est-ce que bénéfice tozo ndeni soki mbongo ezali bato ba somba biloko nde tokozo bénéfice siko tozo ndeni par rapport ya Gentini Ngobila le gouverneur ndenge azo panza bande ko mususu baza mwa libanda o ba teka na grand marché te ba libanda et conseil ni to makamuni no ko bisa gouverneur Gentini Ngobila siko biso toza libanda to lukela bana mo eloko lia siko to ba panza biso to sepena ngote eza bien te bati ko déranger biso pa pamba ko kanga biloko ko panza biloko ko bebisa biloko ya bato ya kitoko te bon siko na mokonzi mboka Félix Tshilombo mokonzi mboka asala nini par rapport à makambo yo ye moko aza président ya biso nyonso ye moko ayebele oni akoki kosala mpona biso atika no apekisa no makambo benga na biso na wenzi ya mabe. Ok maman ya koloba ezali par rapport ya makambo yango nde bazobenga na bino maman côté. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman na ngai ndenge mokonzi Gentini Ngobila gouverneur aso panza bino eza kitoko. Kitoko te papa ta mibali basalaka te biso tokoma ba papa tokoma ba maman kolie ekoma ya souffrance
kolia ekoma ya souffrance so toteki te mokwana bana bakozala te ekoma litie lilie so litie lilie te ekozala mpasi na bandako nde bozosomba biloko na nde botekela bénéfice ezozala papa eza yango te mbongo eza te tokende fa biloko me mbongo ebima mpe te ok mama lobi bénéfice ezozala te nga kuna oloba na nga te kwani naza na kanda makasi omoi nde tozabo neti nga boye na mwasa soda aozwa combien salaire ya soda eza combien sikoyo bazobengana biso na nzela toteka te sikoyo tobokola bana te bana bakoma biso bakuluna yango wana papa na biso atalela biso makambo ya kobenganaka bato na balabala tozodebrouye mpona nini toza basa basoda bozwi eza moke salaire ya basoda ezokoka te kofuta ya bana minerva na kolesa bana donc esimbaka te awa tozalaki na bango longo na kati ya marché bomoni ndenge bamama balobi nde bamama bapeseli nde bapapa mpe balobi et par rapport ya évolution ya mboka Congo ça va ou ça ne va pas et nde bandeko baoteka na prix oyo baosombelela na baprix oyo baotekelela ezala ndenge moko te et par rapport ya gouverneur Jontini Ngobila ndenge azopanza bato ezala kitoko te ezala bien te bamama baleli nga na kosenga kaka mokonzi ya mboka yo yebi onino kosala par rapport na bosani te bosabone massivement na chaîne na bino Congo Suisse télévision alobi na Congo Suisse nde bokolanda ba actualité ya kitoko makamba kitoko ezalaki bongo ya bino Stromae Yanfo, le vipère de la presse, la simplicité parle toujours en Tchahinchahaya, en cadre idéologie, na pesimino mbote, bye. Merci à toi Maboko Bank. Il s'appelle Maître John Maboko Bank, le patron le plus célèbre, imbécile à $100. Les zéros se partager avec les gens. Ya pesa nga ba euro libanda te banga batwa sala nga mabenga nga na parler. Ya to sola so ba euro ba dollar nda panza ngo po ba dollar ke non ba euro penda na parler zo par rapport. Merci à toi mon boss. Talaka yo ingénieur Abidal. Balobi na Moïtango Moïse ezaki ene mta filmer film wala mais to kosi lokuta to mona ikaka ke na ntango ndende to botami ndenga filmer yango merci à toi ingénieur Abidal merci to monani mbala sima c'est just Mr. Abidal Congo Suisse TV tozongo wapi chaîne à boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao.